Gisèle Oumba Napolina na ya diama Gisèle Oumba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba Diama noire Gisèle Oumba Napolina na ya diama Gisèle Oumba Nana troublé. Bonjour chers amis, Gisèle Oumba Diama Noir toujours donc de Boyebi Kaka Naza Bino bémission ya Kimia ezarapa Gisèle Oumba Diama Noir. Vraiment lelo na mbe bino mutu moko na tout à débattre au bino bolingaka boyebiye ngai pe na yebiye na mona na yebite bat babenga ke vieux news o aza vieux news o aza to yebite mais to kaka yemoko soka yebisa biso soki azala nani. Bonjour. Bonjour Gisèle Diama Noir. Ndenge na benga kaye Diama Noir OK Jazz ya ba chroniqueuse. Vraiment merci pour nos compliments. Wana eza Zoro Mabiala mutalobi mais Zoro Mabiala tonto tuna ozala nani pour bat bayebi bamsu bayebite o bayebite o yebisa bango ozala nani pe osala nini. Alors nga normalement nazalaka ex-producteur nga. Nazalaki producteur, nazalaki ko pesa batu bazalaka na Paris awa bambongo ba produire tanga zaki na mukanda te lokola ba Dario Kindongo, lokola ba Joël Photo. Donc ngai mutu nazalaki ke na mbongo na nga na pesi bango bazo sala. Et voilà lelo na koma na ngai homme d'affaires. Banda ko ebele, basi ebele, bana ebele. Ah. Question yango nan kuna tunité ye moko déjà abanjoloba. Mais Zoro Mabiala yebisa biso yozoba basi ebele banda ko ebele ozoka no personnalité parce que biso na Afrique étant africain to yebi ke mamba basi ebele za mabe. Menga za muyombe tse muyombe lokete opete musana na biso yango wana biso toza ba bénévole bongo basi o bakufela mibale banani bako aider bango na Syrie lelo soki baketianga na Syrie oyebi na ozala bana boni. Donc tout ça on a pour na ko aider tout ça ba bénévole les ama bete Olobi lobi belé en plus au pesa kimbote na mama ndako ngape na pesa mbote passant drapeau blanc cheval blanc voilà mais tant olo babongo o banga tike aoboye mama wana salindanga 34 ans soki ko lemba ndenge balobaka pondu et pondu mbele sina tika pondu. Donc 34 ans azali breveté commando ya basi ya mabala cheval blanc cheval sans tache eza musala nanga naza bénévole awa na poto bafutila kango mbongo te mutu aye kotika momi na ye na vitrine po ye aza impuissant ba servir momi na ye afuti pe mutu na la ngape basala kango na sala kango. Bon na seki pardon bolimbisa eza kaka émission ndenge zala na tout à débattre to yambara batu nyonso tout lelo to yambi Zoro Mabiala yimoka zolo ba réponse eza yi ba question eza ngai mais vraiment alobi ke ya sala bénévole dans za bénévolat mais bénévolat qui bénévolat na sala ngo côté ya basi mais o banga teke ba congolais ba koko beto toni ko bete za mabete ko bete après ko bete ko za nini ko bukana to ko kufa no. Mais oui, kokufa. Alors le qu'on a bana belé bana to profiter na mbongo wana. Siko yo vivaka na polémique parce que ngape na yebike babi vie les news ezayu. Mais siko yo olobi nini pona bato ba yebike les news ezayu. Alors les news des stars congolais ceux qui zalaki yanga eza boro moko na gaza osakana te. Ceux qui zaki yo Gisèle Oumba Diama Noir. Wana na kobetelo maboko mais lokoza nango yote na lobi ngape zangate totalela kango kaka donc na chéri la bouche oyo bakumisaka wana azaka mona mwasi hein mais yo faut le cahier pour yo za naturel donc angatanga la polémique wakambango ngana ebité te mais yango na lobi na yo mais ngai naza les news star congolais te réponse yango wana nga naza avis de recherche nouvelle écrite les news star congolais eza page ya polémique mutu no so akota kango yo poko kota na yo mais zangate. D'accord, Boyo Kabanda, à partir à l'élo, Yemoko Ebisibino qui azara les news, Corneille Makani na Lyon, Dengeza Bénédicte, n'a pas si bien voté. N'a la comprendre des maramondé et comme niveau somme, on a habité. Yozo Bakara, ni mamba polémique, yo linka polémique. Mais yango na lobibino bo atakaka kaka les news star. Bongo la bouche, ya mona nakate fantôme. Ata mukolo moko boko lobela yete, bo pakola ta mutu moko bo eber. Mais nga mais bino boyebite ke mikolo yo na ba Facebook ke mutu soka akufi akoya ko commenter pe Facebook na ye. C'est comme ça. Ezo sala siko na mémoire na ye.
On est comme Maramba Molimo, Yemo comme Mouto, et Maramba Molili a expliqué en bien. Mais on nous a dit qui c'est Tonini pour Mambo. Qui c'est Kozangate? Gisèle, qui c'est Kozangate? Ça sentir. Ah bon? Il y a des sentir, hein? Non. Donc, qui c'est Kozangate? Qui c'est ça sentir? Ngazanango. Donc, Andimi Ango, première fois que je Congolais, Andimi Kazana Kisi. Vraiment, na musalo yo, ya média ya Andimi Kisi. Ben, na lobi soki yo lobi likamba lukuta na TV eke ozanango. Bato ba yebi ke ozanango, na zanango. Na ko bombati. Kisi ezali. Siko conseil yo pesa biso, ba oto ya simana yo, na musala oyo biso to kwa bana na musala oyo ya média, okoyebisa biso nini, ba fi nyonso tu ya média o baza na internet, yo pesa bango conseil. Conseil na kopesa bango, basimba kisi te. Mais yo simbian. Nga na simbi pour na vitesse. So olingi vitesse okola nga, il faut yo ba CNPP ezali. Ah, et bon ba mbali. Bana mbali, bango nyonso na bana basi, boye baka CNPP ezali. Na ebite awa na France CNPP bobenga kango nini? Pa batalaka bato ya mitu, kinkole. Non, na kinda okute na ebite. Alors yango na ko simba kisi te na ko conseiller yo, seul maître azali. Oya lekina banganga o bapesa biso bakisi eza kolo grand prêtre kolo nzela malamu yango na ko conseiller Gisèle Wumba d'abord oza kitoko ko bakisa nini bato nyonso ba bakisa ba produit ba okata bilamba na ba TV tala ndenge yo zabo totala ka yo quand même ozo sala plus de 3000 vies na journée moko hein ozo sala mais ma bezate nga na ndimi yo d'abord na munoko na bike en live première fois na mona Gisèle Wumba boye diamant noir moi si o azanga dépense hydroquinone ezate donc nga za boye cancer ko zoyete donc zalaka ka ndenge ozali mama. Merci pour le compliment to comme vraiment na suka émission mot de la fin pour émission na biso comme na suka tout à débat. Mot de la fin nga na lubaka ngote nga na zanano nga na koleka Tshisekedi na mbula na koleka pe Mandela na mbula mot de la fin te mot ya suka ya émission. Donc eloko kaka nga na zolo bakaka na ye awa muto alubaki na nga jour na ko ya Paris. Deux personnes mbote, deux personnes. Mais mukara mena ko bosana te o toza na bango wa ko compter bango te po o baza ba staff o bazo sala masolo awa tozali na Sayontiona tozali na Papi Miguel et na Switzerland o ya parler na bosana te po na weekend soki ezaka ka o bwaka kite ciseaux au Sambwe. Alors na pesi cheval blanc, cheval sans tache, mukarame, 34 ans de mariage. Année prochaine. Ben, félicitations. 35 ans. Et na pesi pe ba sponsor lokola José Moko, Nzubile Denzu Nzubile, Petro Kossi, Maître Makonda étranger, basé belé mais émission talaka manoka e bandi, mais vraiment na sepeli na nga mukolo malade zong sanga sima na bela rougeole trop. Merci vraiment Wanezaki Yemoko et ça Gisèle Wumba Diamant Noir quand émission tout à débattre na pesi bino mbote à très bientôt ciao Gisèle Wumba Polina na ya Diamant Gisèle Wumba nana troublé au mon amour merci Gisèle Wumba Diamant Noir